Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tisekedi. Mais comment on kisinga nazo comprendre te bobenga Christ ça awa Christ yo bela OK vendre dans l'église au sundolinga na bana na likambo ngana yebi te to boti mona liboso ngana ye na to yije bisort premier mois makambo esi masubete te ko bota mona mi balina na Jesus makambu ekomi totalement mutumute koti ngomna sali bongo yoka malembe oh nasuna pousa na été parce que ndenge na koti makambu na ba prière boye nenzambe atalisinga bomoto na yene ya famille na bango ne batu baza cause ya makambu ekomelinga lelo tukenya na zamba tukomi ngana kata tukesa bilanga monta mama tokende Kongo te licheti te nini te ote kanga muno kolanda kanga lelo mwana papa mo bia mokolo liboso na nga papa mo mokolo liboso na nga mabandi bekata so na mama nisi mama oni zo sala ngai ote oza mwana nga na kosolo mabete tala kana misu ngai mama allez to ko le mwana to changer ce qu'on était j'étais on se retrouve moi ça maman donc parce que moi connais moi nda voilà bon maman ko ebisa ngo banda lelo banda lelo mobali na yo on a balisi yo yeyo on to sali na lelo déjà mbongo ah maman oui tu arrives ça maman qui finissait pour le monde pour Christ ya balinga après 3 mois mais comment on a donc moi puis mobali so lani so na lali on te bele mobali na bongisi na lali oribe que no lamba bimelinga mukolo beta sike ko mobali na yo we ko ela yo yeba ti donc papa na ona ngobimelo bon ko ko bimelanga boyi te papa Christ ati kana bana wala sala bila la volonté ah nous ça Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour na ko baby sa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o mazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer. O bazana mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamo Nzambe salinga et prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala do okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy vraiment délivrance des abuna
très nécessaire. Je suis une femme, on a ça la business, on a la makamuna qui est bien, bon pe mononaka et puis na za na faveur et pas abatu, tout ça na za na ba porter fungamaka, en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zongsa. Abana kotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalenga. Nous pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga. Bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola. Mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka. Donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko. Akoma moko telema. Na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto ala mabele malamu ya kolona tosala juste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier sac stylo sketch frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6 lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre basosonga classe ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza innocent balingaka te ke baparent na bango bakufa mais nzambe adesida ke baparent na bango bakufa et puis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble. Émission de Kokani na yo et Kokani na ngai et Kokani na biso surtout. Abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo, like, partagez cette émission. Bravo Jésus, vous ne serez pas dessus. On dit souvent bravo Jésus-Christ, car Christ est le chemin de la vie et de la vérité. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Ndeko kolanda biso, ndeko alekia toleli totangisima ya miso, mais tomita la kati na biso est-ce que quelque part to babysité, quelque part to inakité, quelque part to ibakité, quelque part to sali le sumuté pa na nkolo et senge na biso to lukabandeko o to sali mabe to senga bango bolimbisi to kende soki totangisaki makila ko confesser et pas ina basana nzambe baza tout autour na biso to confesser to se repentir to renoncer na mabe o to salaki car la repentance est une transformation et senge na biso to se transformer à une vie nouvelle. Voilà, c'est ça le but de cette émission. Bravo Jésus. Merci Nabatouno Soto Bazolanda Biso Tolobaka. Bravo Jésus. Sponsor officiel numéro 1, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin et la vie et la vérité. Car tout a été créé par son amour. C'est-à-dire, amour wanande na enseignes à la partage. Maintenant, namite malabiso, naba environnement, pe nabandeko nabiso. Pourquoi pas, comme la Bible dit, aimez-nous les uns les autres. Pardonnons-nous notre offense, car Christ aussi, en retour, a pardonné biso. Merci l'équipe technique Mobimbaya chez Biso Télévision. Là, je vois Elias et Sinandoukou. Napesi mon solo Denis, je l'ai certifié. Coup de chapeau à vous. Moussala Kitoko, ba image Kitoko, ba son Kitoko, parce que derrière ça, il y a de grands hommes. J'aime l'appeler un bon tonton. C'est Elias. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Nabande Kounion, surtout vraiment. Nous avons pambola bino bozo soutenir bana biso bozo ya en aide. En tout cas, merci pour la solution de nos deux petites sœurs baleka qui a bana biso. Merci nabato bozo soutenir ya Keren azana éminence nga bosunga. Keren bientôt là azobrota. Merci gloire à Dieu parce que maternité comme gratuit. En tout cas, merci beaucoup mais moi Kolia, moi bakisi ezo senga na biso. Moi soutien. Merci beaucoup. Je retourne alors awa. En tout cas, le soleil alors
je ne sais pas comment dire, Mawa, cet enfant a besoin de notre aide. Aide-nous et que vous allez mal. Merci beaucoup, merci à toi, le président Chic. Pourquoi pas, maman Lydie Moukadi? Wana na pesimbo telangai na papa César. Papa César na Bois Colombe na pesiombote. En tout cas, merci beaucoup na ndenge au soutenaka. Bravo Jésus. Na bosanité papa Sébastien Kouba. Pourquoi pas? Tout le monde qui me regarde partout dans le monde, en tout cas, na ba obalinga abisote. To pesibi nombote. Pelo sako na ba bokula kanyos bazola na biso. Je suis pas ici sur le plateau, je suis avec mon invité qu'on va essayer de s'échanger durant cette émission. Yaya Noko Mbote. Au cause au micro? Merci. Mbote Ndeko. Mbote maman. Vous allez bien? Bon, naza penza bien, penza te. Oui. Bon. Ok. Naza bien te. Vous avez bien te. Ah, voilà. Soit vous avez bien, soit vous avez bien te. Vous avez bien te. Très bien. Au priara? Oui, naza mokope. Ya bato na ebi nzambe. Ok. Na pelaka na église Sion. Ok. Ya pasteur Kanefu Jacques. Ah, d'accord. Je te salue, pasteur Jacques Kanefu. Pasteur Jacques Kalef, je te salue, l'homme de Dieu. Est-ce que tu as Merci. Ok. Nzambe tata, totiki ngonga o na saloboko na yo, tika ite kombo na yo ekomisama. Nzambo akeli likolo na se, na kati ya bwana na ye, pe na kati ya mayele na ye. Nga na tomboli o tata, unamoni mosusu te. Na lobi bisika, o zandi, na baanzelu na yo, tika ite kombo no ekomisama. Poyonde mon santo. Na tiki moment na maboko na yo pe j'abandonne la République démocratique du Congo entre tes mains parce que je sais que c'est encore possible pour ce pays. Est-ce que la paix règne dans ce pays au nom de Jésus? Amen. Amen. Kombo na papa? Oui maman. Na bengami na kombo ya Monsieur Kanefu Chris. Kanefu Chris Diallo. Na bengoka Chris. Ok. Bakombo pasi, bakombo msusu. Merci beaucoup. Papa Chris. Oui maman. Frère Chris. Oui maman. Ok. Vraiment maman, eloko na ye ukutana yo. Et ça parce que na douleur. Parce que ndenge Bible baake mo bala otika et pas na bango. Moi c'est pour otika et pas na bango sangana. Ba balani pour basa la foi na bango. Mais oyo ngai Chris et ane malheur. Parce que moi si on a zalaki na ye. To bai na moi si wana ndiza kaka fiançailles parce que nazalaki homme d'affaires ndo moninga bu ndoto ya ngai te. OK. Nazaka munene. Na kondi suti ya ba souci ya makambo ekomeli ngai. Moi si na ngai to bandi na ye bolingo biye ba faire na nga ezotambola kitoko. Ti na jipe makasi ya makoki pe ko bala ye na coutume na kepe na l'état pe na église. OK. Révérend Kanefu Jacques a pas moli biso na libala. Chose grave maman. Moi si tu vas na kata libala, tu vas ko kabola makambo sont bien. Mais à un moment et comme eke to boti na ye moi na liboso. Donc to boti na moi liboso na bandi ko sentir una ngai Chris et komi ko boite. OK. Ezokende bisu bien ti. Na yango na kutani na basala nzambe talisi babite il faut otelema na mabondeli. Tuza kokoba te ko bota susu mwana ya mibale. Pour tona bana mibale na mwasi na ngai. Ta to boti mwana ya mibale wana kutunde yango nde ekoisi ba activité na nganyoso. Donc nakomi par terre. Mwana botami mbongo nzaki nango esili ngai
naza mutu na loko kende ba Chine ba Dubai ba faire na ngai. Alors na batu ba no pesa nga ba contrat et comme boye il fallait nga na kiena zoa. Mais on dit monsieur Christ, ce n'est pas toi. Il faut monsieur héritier de qui a la place wana. Yo to benga yo. Mais comme boye nini. Do makam nga nyoso e bibi. Ne moko mwasi nga aso comprendre te. Nga mona vandi si mwasi. Nabi madame. Nga na to balanaki pour les mères pour les filles. Mais tala londenge to kindi. Nazaki na bozu nga. Mais l'autre botu ba mi balé, bozu et a susuti. Makambo simba susuti. Na kende boy e pesate. Au juste eza nini. Na suna basala nzambe. Basabe pouranga. Babinga na problème te. Solula na mwasi na obie. Bon, mwasi nanga. Problème nini eze pa na yo. Na makam na ngai ba faire. Pour nous c'est baby. Pour ça mwasi nanga. Ola na ngambe tu moko. Mais comment expliquer na mona clair souti? Oui. Na tuni mwasi ta yesinga ki papa ngana yo ndita bo ngana na problème te. Yo balaki nga makamto ke baby eza makambe baby zambe mo kabinga non. Nzamba yebi bien si mais makambe ko beba kaka boyiti. Nazaki na bambongo nga. Nazaki na mapango. Na teke le pont ya suka na to teka ngo pona mwana abelaki makasi. Esinga faut côté hôpital ya minene mbongo ndu silenga. Esime suti na mitu na pacte. Na talisi mwasi singa lobi makamozo banga na yebi lokuti. Et puis mwasi na ngai ada mwasi ngai makasi mama. Mais lelo nga na kabola na yi. Oh. Na kabola na yi. O kabola na yi. Na kabola na yi mama. Ndego zabo boza place monter. Na place monter na été. Parce que ndenge nazaki ko marcher liboso. Nani nazali lelo ya subonguti. Mwasi na nga ne bandeli. Azaki na kei. Na libota na nga. Bandu na ba ko Luanda ba bayaka. Héritier qui a la mwasi ne mama Véronique afeka ba Luanda. So ba uti ba yé. Mais c'est un temps a changé totalement. Et j'ai remarqué bablo mususu et pas mwasi na nga o na sispitaki ya mususu. Pendant la nuit na mwasi bolali pongi. Okosuka bo 2 3 heures na lamuki da se soulager boy. Okuti mwasi isa lamuki. Avandi akagi maboko. Oh mama. Lini? O te papa pongi esili ngai. Pongi esili ndenge nini? Mama, o te pongi esili ngai. Ngai mona bala kopona nguti. Na mona ngo flou. Ne kulandela plusieurs fois ça lango. Merci maman. Si un problème, yebisa ngai na mobile na yo. Kotika tenga na nyoka maboye. Poni na za buna mama kama yeke so yebisa ngai. Oh papa problème zati. Un jour, je laisse na butu, na ko remarquer vers 2 heures. Dega na biso ya mbetu et bébé ne masuba. Bana basubite po bana balaka na chambre mususu. Mais mbete bébé bolata la boy maman na subi. Ah! Mais yo ko suba na mbetu bonde nini? Poko na ko balobaki bat basuba basi za kabasi baluba. Mais yo za mukongo. Oza moluba ti. Mais osuba na mbetu bonde nini? J'ai compris que non, baluba suba mbetu ya likuta. C'est que et ça dépend ya moi si c'est que oza makambu na yo oyo yebi moi si azoluba elokuti na kipa basala nzambe na expliquer bango masolo oyo babi zongela ka moi si na yo bobongisa basala nzambe basi zongela ka moi si na yo boswane malamu na zongeli moi si susu na si mama tala ndenge tokomi na mito nakomolala na permanence l'église. Siko na ministre. Nde na ye pa na binawa. Na wuti na église. Nde na ko décider d'habiter. Lokwa mwasi ali kosunga ngati. Cheme ye atika. Ngape na vanda
nata ndeni nzamba kusunga ngai na vandisi bande na famille mama nanga papa nanga babi makambo na yo na mwasi na yo tokota te po mwasi na yo wana to loba na ye plusieurs fois na ba rapport yo pesa biso mais tout ça suti moko te yangonga nazana ngai sainte ya na ye pa no mama batu bo ba yebinga ebele yabi Chris à l'époque nzaki mutabasi ebele ebele ozu mwasi otiki mais tant na ozo décision ya kobala mama bana nga oyo nakataki makambo wana alors lelo mokile ko loba keno Chris aboyi mwasi na ye wana eza ndenge na ye ya boya neka basi bongo ya na leke pa na bino po mokile mona kenga Chris na problème mwasi nde ayokeli ngati mwasi nde aliki ngana ko matina niveau au boulé pour basa nde babi que non zore pas mwasi na yo c'est que mwasi ayebi c'est mwasi a problème mais mwasi a ko funga mati alors ça c'est koni ni na tiki la minute maman nazo vivre na condition moko très 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 difficile. Imagine toi que na ba famille nanga baba kisinga hein na ba famille oyanga baba kisinga même ndeko nanga héritier qui a la Luanda azo mara sur la téléphone te abi yo moko de briandi de nebo siwanga. Qu'est-ce que je peux faire au bana bazali et bana na tiki bazé pa na akela bana ngapi nazo na mtu na zulala na église na permanence. D'accord papa Chris nazala moi mituna mibale ya otuna yo avant bala moi suana vous avez déjà l'ambon moi sinangai makoki zaki déjà ya moi mingi pe tango to boti na ye mwana liboso moi ba bese ko mokota OK to boti mwana mibale ai Seigneur nzambe na ngai mama na ko emsukulu batema eloko nini ezo prouver yo apaka nengo moni azo suba na mbeto eloko nezo lakisa ke shit na yo euche pa mwasi. Qu'est-ce qui prouve? Parce que jusque là preuve moins concrète c'est ça. Maman kosuba peut-être akosuba par hasard ça arrive na bandira toko tambola pe obimaki omelima masanga bansupe ba melima ebele msupe ba secret ebele pour ça masuba arrive aka ozo kende pour se luka toilette parce que osubi pe na bilamba et bibi pe mwanda et arrive à peine à butu boye pour la lipe boye ozo lota ndoto ke ozo subi pe mais linga loba te ke mutu wana azali na ba biloko moko songolo paka. Merci maman. Pour na peso suko éclaircissement makambo nyonso que moi sinanga naza cause ya makambo na kota ki ba prière na so nazola na église. OK ba sala nzambe ba sali ba prière pona ngai ba bondeli ba lobi na ngai papa Chris pasi oyo zo mona lelo eza pasi wuti ponga na zumo akisite eza mbongo na nga propre ou na sala ba faire na ngai Chine Afrique du Sud na zone Kinshasa na débrouiller ba yebisinga na basala nzatu ba bondeli ya bi Chris makambo zo mona oyo nyoso oyo base ezali mwasi na yo batikali ko détailler te njoka mama nasimo base na mwasi na ngai ndenge nini sa nzambe baza batu bazo mona na molili na molimo. Oui c'est vrai bamoni yango na ndenge ya molimo bapesi nga pe quelques détails te bapesa nga ba détails wana na sola na mwasi mais mwasi aboya kondi. OK ya un parti eza na parti moko o famille ya mwasi na nga basala nga na yebite wana basala nzambe bandi bazosanga donc basala nzambe ba se limiter na point wana bamoni que non
makamwana euti na famille ya mwasi na nga plus na famille ya mwasi basala part moko kino bazwa mwasi na ngai wana donc ba ndenge moko boye. OK, yende aza cause makambo nyonso. D'accord, nazonge pana. Le serviteur de Dieu peut dire quelque chose de ta part. Oui, ressemble. Je suis une servante, hein? Oui. Je te suis bien. Oui. Parce que quand on est nango, c'est un problème spirituel. Ça, c'est un cas spirituel. Tant que vous êtes bon, yomoko, nous avons un problème. Mais, ngai moko, bon, ne bande, tu as bien maman. Kolota. Mais na mito ndenge na kumu olala so na lali. Bajara bandoto nini? Non, bajara bozale no na libala. Bajara bandoto ni bandolo. Non. Ta ozana na libala na bisioti. Ki olamuka mo bostuki bo 2-3 okuti avandi na mbetu. Wane sa kosutuka. Kosutuka na mbetu. Okuti avandi otuni pongesili. Mais ngabo na makoza pe da bandoto mabe. Olala pena boni bati bola ndula ndila na mbangu baboma yuba salo boye. Bandutu mo na banafe ko betela ye mwasi. OK. Mais mwasi azongaka na ndenge moko ya bonga ya likolo. Mais ba pasteur habite bandutu solo tawana. Ekoza ya solo ekoza pe lokuta. Mais il faut ta otelema na mabondeli. Ngaza muna bondela mama. Tant otelemi na mabondeli. Obandi ko bondela. Ba réveiller yo que baisse na yo to shit no ezo uta kota famille mwasi. Oui. Et pas mwasi non. Oui. Tolo babongo. Oui. Sikoto ngobondeli yo moko nzamba ya kolobela mutu nyonso to mon frère Christ. Oui. Yo moko nzamba pesa kiyo elembo nini. Non. So na lobi elembo nini bilembo ze bele ona monaki. Et pas ya mwasi nanga. Bo moni eza nga pasi mama ata no tamba kyoso bebo eza nga pasi parce que na dépasser ka mbongo ebele pona bala mwana mwasi wana. Ebele. Et puis kotala babulu na nzo kufi mama. Na nisi ko beta maswa mama mwasi wana. OK. Alingi ngosuti. Na mukusaka keno mama na tiki ye na vani na église na mitu na permas na olala na obona nzambe na bate ba otala ngai bakosunga nga lukata ndaku na bande nini na kotinga suta na ko débrouiller susu. C'est simple. Bon, moi je pense que soutien malamu pour l'instant pour la vie nous avons un soutien spirituel. Yaya, ba ko peso 100 francs. Ba ko peso ndaku ndongo zolo. Mais ce qui spirituellement nengoza kwa kize moi sinayo c'est que ba parti salama ki ata ba peso ndako ozali rete ato bandi ko bandela commerce ngo tiata mikate na koteka ozala ka rete parce que c'est tout un hôtel où eza bien établi na vie na yo ozala ngona donc c'est-à-dire on te contrôle en fait sur le monde spirituel. Les premiers lieux c'est d'abord la spiritualité. Ta spiritualité. Est-ce que vous êtes sur quel point? Non, par rapport à la spiritualité, que non, il y a une spiritualité. Dans une église. OK. Alors, la prière, la bimate. La bimeka pona ye pa la bino, la expliquer na pour la église. Dans la permanence. Donc, bisopé nde tozawa, comme il y a des serviteurs, comme il y a des servantes de Dieu, to sungayo. Oui. Quand on dit toujours que l'union fait la force. Oui. Oui. Mais moi, j'aimerais avoir tout son photos éclaircissement. Parce que ma cambo to koti kangwa na suspense. OK. Moi, sinon, ça c'est quoi? Bon. Moi, si na minute au kota za voma. Na ko yé ba pona ko yé ba pété. Pour na la besoin de soutien maman. Te ngana sa poso sunganga. Na ningi na sungo. Mais sikoyo mituna nanga e ko permettre nga na sungo. Ba réponse no. E permettre nga na sungo. Bon, na minute a de pana bango. Apana bango. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, il y a un numéro de téléphone. Pourquoi il y a un numéro de téléphone, adresse na e? Nous on peut s'habiller. On peut s'habiller. Oui. OK, d'accord. J'aimerais mieux si ça m'a cambo. Si il y aura des cas des cas autolandela spirituellement autolandela. Là, en attendant, si Papa Thomas a derrière la régie à se préparer parce que ça c'est un cas spirituel au ezo sengabiso to solango. Mon frère Chris, supposons que Madame Noya ayao na plateau Maman na biboy
Ce qui on peut s'abonner adresse, ils pour beau soin na ye. Ngana pour ça maman, na so pour ça ko mona miss na ngai te. Ai, ça me na ngai c'est bongo za solution de. Otika na mituna, ozoyeba te es makambo ngo malgré commis par terre, maré. Maman, so bengi ya ye avani siko yawa. Nyos na lobia na miss na ye. Oloba na miss na. Oui maman. Obanga te. Ayebi elle est consciente. Maman. OK. D'accord. Merci beaucoup. Bon, na lobi te karoya. Mais na pesa qui exemple. Ce qui peut-être aye nga ko na posa na yete. Bino boki boso na ye, se boza kokuzo na bino na bozi na ye, c'est tout maman. Nga na mona. Merci. Merci frère Chris. Na osengo se calmer moi OK. En attendant on met la moi mai. Bisope en attendant toyeba qu'est-ce qu'on peut faire et puis tozongela yo. Non, c'est un bande quoi régie, bâti abisso sport et puis on se retrouve. Lelo na Kinshasa, ils allaient se pas citer ya kolonga la statue à locateur. Peko comme un kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, y a bas dimension. Locola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yango yo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibwa, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Comment que le pango natalo moke et kozala vraiment malamu mingi. Merci na ba soutien na bino, merci na ba conseil, merci beaucoup na ba remarque na bino ozo sala biso en tout cas. Tozo yambango na motema na biso mobimba. Ozali na besoin ya ko somba biloko na chez biso wendie. Ne manquez pas ya rubenga biso. Bientôt là, bonne année en tout cas. Bobenga chez la mondo est là bo soutenir bana pe otozo yamba na bravo Jésus na chez biso télévision baza pe na besoin lisungi na biso en tout cas bandeko bakoza na motema malamu bozanga te ko kanisa bana biso nzambe na biso akozanga te ko pambola bino wana na lobi ba terrain na biso ezali na sele to kitisi yango na talo moke. Kitisi va terrain na Sele Bambou, appelez-moi na plus 243 81 00 27 303 plus 243 81 00 27 303. To kitisi en autant au benganga kana o diriger yo moko mona kata en discussion et salam. On comprend que na kitisi et kiti vraiment na talon OK. Vous voulez terrain à 3 paillotes. Là il faut benga évangéliste Gédéon 3 paillotes c'est ça sorti qui terre jaune, arrêt lundi, bah Teresa 120 mètres là macadam, ezali 13 sur 20. 13 sur 20, là vous appelez l'évangéliste Gédéon à plus 243 81 32 222 44 plus 243 81 32 222 44 en tout cas bah terrain kitoko makas. Appelez l'évangéliste Gédéon, bah terrain à 3 paillotes. Merci beaucoup, Papa Chris. Maman. Ah, Maman Witch. Maman. Witch. Maman Witch. Ah, merci Maman Witch. Ok. Si quoi, à part cause en église, on s'assoit. Bon, à part cause en église, pour le moment, je fais rien parce que Nazaki, homme d'affaires. Nazaki de activité dans la maison, l'agence. Et biloko belé
Alors, la minute tellement là sur la fond mon côté, même ya kota ata moi activité voilà qui ata Chine, ata Dubaï, ata Afrique du Sud, qui ata Belgique, ata Angola pas mal OK ko. Ata le bacha pas mal ko kiti. C'est que dans un coup kamba mon beno ce bébé. Nous ce bébé maman. Nous la minute na zawa na zaka na église. To batu bazo kipenga na minute za batu église. Bati moloso makopo ya nini base balambelinga na li. Siko vous sali combien de temps le mariage? Bon, moi si na ngai tout ça n'est presque 10 ans de mariage. 10 ans de mariage. OK. Wana ba ami balé. Basi mi bali. Non, nous on a bana moi si na mobile. Il y a le bosso za moi mobile to moi si. Il y a le bosso mobile. Ah, un bosso mobile, ami balé moi si. OK. Siko loko ape obengani mama na bango. Nde moyo tape ba neite. Ti, bon, bana na kotala bango baza makila na ngai. Mais dans un premier temps loko là na mintu na za susu na moyen financier ti. Parce que comme on a bana boye, bana ba mon papa yé, avec papa a na quelque chose. Alors na mintu na non constater na ba prière na église, ti nzambe ko tinda na batu ba kusunga ngai na makoki. Ndina ko ibande nini. Ko bana na kuzo bango, baza bana na ngai. Atiki bango ti. Mais tu as quand même de partenaires quand tu travaillais. Je pense que vous avez un partenaire. Oui, il y a des maman. J'avais aussi des partenaires comme héritier qui a la Luanda. Avec ma partenaire, la Fabrice Issam, la Frédéric. Non, c'est pas important de citer les noms. Mais jusque là, bazo yambanga soutien ma téléphone. Dans ce qu'on peut péter, envoûtement de côté. Donc ce bébé tina ba téléphone. Mais on a besoin ba partenaire ba fournir nga mbongo pour ça la business. Mais au bengi boy ba yamba. On a quoi ta prière? Zamba suangai ba yamba. D'accord. Mais présence physique qui est comptera quand même. Présence physique et ta la banne. Ata son bon ezati. Cette affection là. Yo maman, présence physique et contact. Mais ngai ndenge bakulutu bayebisanga et pas babokilo. Bakenda pa mate. Bana babokilo. Soko kifo za moi elo ko na push. Et ça t'est parce que bengal moi na bango zobo ya finance. C'est mais c'était bango mais frère moi si nanga bayebi. Pour moi c'est na mona suka. Amo suka pa na bango. D'accord, pas de souci. Papa Eli, s'il vous plaît, côté deuxième invité. Nazo soit deuxième invité. On a c'est tout. Ok, c'est important. Je pose à la mais on a dit maman nanga sili. Naebi koyele makamna yo, naebi yango très bien. Mais ngana lingi, loko yake pa na biso. Oui. To sololi, mais na lingi te sila kabu. Na lingi trouver solution. OK, ça va, merci. Na lingi vraiment tout. Na lingi tina tiko bongo. Na lingi to trouver solution. Na libérer na ngai. OK. Ce ka to si deuxième invité koti, to solo lika mom ki na deuxième invité. J'espère inviter à zoya yim azo sur ngai. Très à l'aise, sois calme. Merci beaucoup. C'est que sur ngai pena pour dans nyoka. Lui comme souvent. Nyoka. Papa Chris. Attends, non, c'est kaboy. Ko c'est que ça bien. Na vélo. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est toujours comme ça la vie chrétienne. À zéro. On commence toujours à zéro. Tout ça. C'est toujours comme ça. Il faut supporter. C'est comme ça. Ozanga na lipapa, ozanga pantalon, ozanga. Batuku ba mandolo balo. Yango yerobi ni nango so ala taka wana. Mais em so ba toleka na pasi. Mais bacholi. C'est comme ça tu dois supporter parce que Christ a l'école en Zéla. Merci beaucoup. Papa Eli, côté n'a deuxième invité à côté. On a pour ça tout seul là. Maman bonjour. Fanda. Maman, invitons-y. Oui, Bani.
Nazo. Non. Limbisanga ndela peso micro hein. Maman. Oui. Est-ce que vous pouvez mettre un thème là ken? Papa Chris Malembe. Pardon maman. Malembe. Pourquoi maman? Pardon est-ce que on sur la télé mana ken maman? Pardon. Na senga cute. Ah. Na isa ki limbisanga. Na ba ki limbisanga. Maman. Na senga ko. Si vinanga na ko mona bona mistanga souti maman. Eh maman. Hein? On va s'en faire. Ya mata micro pardon. Na yebi ke bozana ba problème mais bosunganga na son. Mais comment on kesenga na so comprendre te. Mo benginga Christ ça awa. Christ yo benanga OK vendre dans l'église o sundolinga na bana. Na likambo ngana yebi te. Mais Christ ça na nini? Tala. Tika kuma kukitala. On va kanga. Laisse-le. Kungatela na siffle pamba. Attention. On gifler en propos. Monsieur. Aebisina hein. Donc on reçoit la possibilité si nous c'est vrai. Ake ne comprend l'église a sundolinga na bana. Na kepa na biso ba boyi. Na zo panda pa camarade. Est-ce qu'on que bana na ngaba na papa na bango. Est-ce qu'on comprend te écouter awa na est-ce que comprend l'église ngo yango yo toni. Ah to ça chaîne de télévision. Na lobi na yo hein. Ngana yene pour na expliquer mam nyonso leki ngana yo. C'est tout. Ngana ki. Non, papa Chris. Non, s'il vous plaît. Maman. Avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, permettez-moi de vous aider pour résoudre le problème, s'il vous plaît. Maman, na tosio. Merci. Ngana to leki sini. Tika. Tu le côté. Yaya. Malembe. Yote. Comment sauter? Na yoki non. Combona. Gypsy. Oui. Ok. Maman Gypsy, pardon. Nabi causa un problème, mais sunganga ote micro nenga na te pour na bande kwa régie bazwa son parce que tout ça derrière la télévision et ça déjà exposé. Tout sur la rare poésie là. Merci. Osana n'est pas papa Chris. Moi si maman. Ah OK, maman bana na e donc moi si na e. Wa bete lui sur les solo. Li solo ni. Azo biso siko. Papa Chris. Na posé que question moko est-ce que vous avez la possibilité de monopole yebisa madame nayo makambo solo nanga pourquoi osundoli yebisa pourquoi osundoli maman na habité na le bandeni na speko mam na sundola maman aza mosi nga na balaki na mbongo aza wana zokanga ye mo ayibita muto ngana ngana yi tanga dana ngana fiancé ayi ni ponga zalaki ayebi to boti mona liboso ngana yi na to yije bisawati premier mois makambu yesi masubienti te ko bota mona mi balina na Jesus makambu ekomi totalement mutumbu koti ngam na sali bongo yoka malembe oh na yebisa ye na solo na ye makambu nyonso mais azongo na donc azongo abongo na donc azongo même pas souci que non ben na ngai oya bali ngai abisa mbongo na ye le nom mbala comme na ba difficulté bona le kapena accompagner vision ya ye ni to sala ti OK ba prière hier il y a une prière. On met dans l'église boy Christ. Madame Betka. On met dans l'église na boy. Oh, c'est la clair. On met dans l'église na boy. Tala. Maman, on met même pas l'église. Abetanga même pas sur l'église. Si ko yebisanga. Na komi nza memba te mo bana ka église. Maman, na yebiso bien. Ah moi si mo mabi. Pendant la nuit, hier, tu l'allais na combien de fois yo suba na mbeto. Yo. Maman yo te maman et puis ba tu ba yebinga. On a loba liboso yo ya yesiko si yo loba no kama kam tika no batu bolo baka no makam za siko yo loba na nani ozomona ozoka mama mama na ngai arrête mama asala ngo plusieurs fois na mbeto azo suba Chris alamuka boya pandi na mbeto Chris mutune sa sou bien tena na tuniye olamuki ero désert tu fais quoi maman o punge silinga isilis punge silinga sani na panzi na otala ya lali punge silio ngana sali suni pungi na bute katani punge silio ya lali na otala ya lali va servir na sali mabe
Maman, na biso clair ke ngai mwana mwasi na asu na posa na yete. Na asu na posa na yete parce que ndenge na koti makambo ngai ba prière boye. Nzambe atalisinga moto na yene ya famille na bango. Bango ne batu baza cause ya makambo ekomelinga lelo. Surtout ye. C'est là, maman, excusez. Est-ce que yo bike ba prophète mususu to ba prophète maman, ba ko ko détruire ba foyer ba. Na yebi yango. Ozo kizenga na likambo nga na yebiti aya oui na ko wanga nete akenda église aya vandisina mwasi na ngatala na uti église balobi na nga boye na ese papa makambo oloba nga na yebi na zando kite na yebi nde bapumbwaka te soki na yebi nde bapumbwaka mais nga na transparent pa bana nga mwana nga moko te azanisa mama koma nga ko zandoki na ese te ba prophète wana bana ba détruire foyer na biso kolanda bango te azanisa mama Nzambe aza roulage. Tango apesa ki na ngambo na biso. Apemisi pe biso. Ngepesa na ngambo baninga. Tout cela ka tant Nzambe. Ozu oza ki na liboso na apesa ki. C'est Nzambe. O pe comme toi apesa ki zaka Nzambe. Faut patienter. Et là on est en patience là. Il y a un problème là-bas. Il y a un problème. Yo il y a un problème. Je ma kamumbe eza fa na fa no. O ba sala na fa na yo. Yo na ngote. Yes? Amni. Ah, otuka so ngamni. Ko speaking makambo mponga na yebi ngote. Na biso bien. Ngana lio libana la société. Nyonso o basenga yo pesa, o ya papa pesa, ya mama pesa, ya tanta mwase na niso pesa. Yango ngana yebi siko neti ni nsuso ngana yebi ya famille nga. Ay Chris. Ngana za loko lobate. Ezanini. Na biso bien. Nalobi boy mama na zela. Bo se mwa mke. Mama. Makambo bali no azo tenir eza makambo eza spirituel, eza très grave étant qu'une femme. Bazo traiter au subana mbetu, bazo traiter au lamuka na bouton sans raison, au fandi likola mbetu. Tu te reproches de quelque chose. Mo libala non de mtezo za danger banata, natika non libala. Bana wana o lelo comment faire pas ba camarade. Si tu te reproches de quelque chose, si spirituellement il y a quelque chose au bombi, to oyebi, au monaka. Est-ce que ko swana mobali na ote? Basala nzambe basunga bino pour les canaux de délivrance makambo ici. Tu reconnais quelque chose. Parce que ta vie, c'est ta vie. Il faut que faut la sauver. Ce qui est le mobile akei, lobi okoba la mobile mususu. Là, en attendant, s'il vous plaît, si moyens alliés, beaucoup de papa Thomas. Parce que ça, c'est un cas spirituel. Et aussi, on va ça dans Nzambe. Parce que tenir des propos comme ça, quoi, qu'ils aient moi si na yo, ko suba, biso soto yebi déjà soba, moi ça je suba na mbe tout déjà, ba indi c'est à la rayamabe. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que maman Gypsy, tu connais quelque chose? Papa Thomas, ceux qui osent après au côté, ceux qui osent prêter, de continuer mission na bandeko. Maman Gypsy. Ok. Souvent dans le micro. Comment donc na Christ makasi. Tout temps on le banangai. C'est souvenir. C'est souvenir. Et non mais Christ, vous avez deux pardon. Vous avez fait doux. Hein? Malgré n'a pas tant obété le thé. Donc maman n'a pas obété toucher vraiment. Bon. Vous voyez pas que il y a 15 ans. 15 ans, est-ce qu'on a tiré la voix? Parce que de telles révélations, en tout cas, j'ai envie de l'écouter. Non, moi, on aime que ça fait très mal. Papa Christ, ne maman Seigneur attaqué, mais s'il vous plaît. Parce que révélation n'est qu'au aider, au ébander, nous comptons ça ma vie. Nous avons 15 ans. 15 ans, nous avons que maman me manga na zamba. Au tournoi na zamba, tout comme ngana katoto esa bilanga. Maman to kende Congo te richeti te nini te. O te kanga mo kolanda kangai. To komi no riba, j'étais wana zaki. J'espère que ça pour moi. To komi ici. Maman zui. Ya pembe.
ayesinga kanga misu na kanga misu si mama sali bekata songa misu yokanga sami na mafungola na eko mwana papa mo bya mokolo liboso na nga papa mo mokolo liboso na nga babandi bekata sona mama nesi mama onizo sala ngai ote oza mwana nga na kosolo mabete tala kala misu ngai mama drape me luketu bosala bani bozo bina bo turinga bati mo moto bo turinga mama anga sepela te na kosolo mabete za mwana na kosolo mabete te mwana tanga sa mama nanga na banzi titi basilisi na mazwi mama bona weka sambu na nini bapesi nga na lie mama lie papa wana pa lie allez toyi kolonga wana tochange siko nzete moi samba mo donc basama ko ndeti moi ndako wana nde mama koyebisanga obanda lelo banda lelo mobali na yo ona balisi yo yeyo ona tosali na le déjà mbongo na ye mama omoni oyiki ya bibasi mama nasilisa oyiki elle est un bon moment maman on l'a bon moment comment parce qu'on a mon qui on kaka elle on a tina té tu ko zuma ndako banda wana na saka vraiment na petit ya ko kende église té ko isa to ke église oui ba église mon kindaka on razi na vanda animanga on ko église wana na mon prophète wana quand ko la texte finalement na mbalo balitenga na butu est-ce que moi na c'est pas l'église au thé habité papa tout ça la miracle nga bi té na zona ndako na yebisa pe mbali nga eloko ndaka c'est wana na mona que eza le côté et que ça peut le côté mais et comment il peut arriver ça on a bail bon tant que ça nous après 15 ans na ndo mwana mbala on to lingani pe na crise na ki chéri on a pe mbala na ki penser pour on mona ton crise ya balinga après 3 mois mais comment on a donc mon mobali so lali tout na lali on tibele mon mobali tout aussi si surtout quand na surtout qui na tali bekisa za olala na bongisi na zuna lali oribe pe na lamba bimelinga mukolo beta sirke ko mobali na yo we ko ela yo yebati donc papa na ona yo bimelo bon ko bimela ngabuyi so na otala ke na linga crise makasi so na beti lisolo wana ta mususu akozwa vie ya crise mwana beta ngo ezate na yebisi oui maman de sa balisanga est-ce que na ko futa ba droit poti kanga na vanda na kimi na libala nanga o so ke olingi ko futa ba droit c'est que droit o futa ngeza sacrifice ya mobali na de ona nzima kikake na continuer na ye ina ko yebisa ke kosimba ata mokolo moko bana na ngate kosimba ata mokolo moko Christé o ça va na qui condition meilleur ozala ka na ngai yo moni que Christ OK ni l'église oui on va jouer c'est la vérité parce que moi on a dit ma vérité on est parce que on va pas te la dire ce que la dit vérité là les loups mais éviter bon si peut nous on a dit que on sentit que oza wa musala nzamba autant on joue le balanga secret mo be sentir mo lo mo be potinga on est ngala misa secret on a dit que tina délivrance non joie délivrance na Christ pas joie délivrance mais Christ mais dit que on sali ma be tant lai na bombeli yo za foti na ngati zaki foti na ngati ke na bomba secret oyo pa mobali yo lingaka ndo tala no bomba ka vina yo bia bana na nga on moni la garder à secret no tina moment donc maman gypsy voilà il y a des choses qui se passent spirituellement ou peut-être nous sommes encore ignorants. Je pense que je vais chuter par là. Maman gypsy tant le bal wana na physiquement à part ça ba voyage ni oyo banda ko sala bon na sala voyage na ye na yeba ke na matin avion OK na matin avion na voyage donc na voyage vraiment na avion wana to kinda ba réunion mais
ezaki kaka na eloko moko ya suka ke ezaki fale tobota na ye. Ok. Tobota na ye ndenge na ye soki non naabota na mokili oyo ya nzambe oyo ya biso naabota so na monde oyo te nde ayebisaki nga eza pe chance oza de na bana mibale mwasi mobali okobotaka su te na nsimaki encore wana mpoka nabota na ye liso na monde wana te. Ok. Donc soki tokontinue donc soki kristo akondima tokontinue nga na ye na obotaka lisu te soki donc eloko eleki nzambe eza te. Donc kozala na nzambe tokosanga mwa délivrance wana nayebi ke nga nakondima ke na obota na ngai esala satana amoni ke nyonso eza cause mama na nga moto cause mama na yo so kasango moko okezala ndoki na masolo. Bon mama na nga osalisa bato yasalisa bato obalaka te yasalisaka obotaka te yasalisa babona na kati ya bana na mama na eza sorcellerie te napesi mwana nga ta moko te na bana vraimen kobomba bana na nga napesi ta mwana nga moko bongo nani bobozu ya papa ki wapi eza wapi? Je sais que eza quelque part. bobozu na ye eza pa mobali wana. Ok. Donc yalingaki ke ndenge azwi babozu ya Christ ti Christ akolata susi Christ akufa Christ akufa yo reni na makambo na ye donc baza na makambo mo yebeso pe ngaki asedekiza comme jeune to tobalinga na ye na physique tina nyonso abonné na monde wana ye quand physiquement comme ça yo comme aussi na physiquement comme ça. Ok, là c'est possible, c'est ça le monde spirituel. Papa Chris, je pense que ta femme a dit même qu'il y a des choses où, à part ça, barrena wakende rien, le sacrifice ni déjà yo ça. Bon, autant sacrifice, quand on a mon sacrifice, ma bota langa, on a sacrifice on a pesa ki. On pesa te. Ou peut-être on reçoit une maman, chuba, salaba. On peut pas que pesa nga. Papier na signé ka, on a signé 3 fois. Mais na ebiti na signé la te. On a signé 3 fois. D'accord. À part ça, il y a encore d'autres choses encore révélées? Oui. Merci beaucoup. Je pense que ça, c'est un point spirituel. Papa Christ, tu as quelque chose à dire? On dit comme maman. Au moins, qu'est-ce qui est important, famille? Maman. Oui. Na habité les kamni nga na loba. Nga naza na eloko loba te. Nyonso ya lobi. Na na efsaki. Kende mote. Oui, c'est le cas dans le monde. Tu sais, tu vas jouer à moi sur la cause. Mais ceux qui vont jouer pour se bander, c'est à cause de la paix. Au bout d'un il y a un lobby boui, maman. Nga la lobby boui. Dans la besoin d'être soutenu. Pardon. Papa. Dans la besoin d'être soutenu. Adam Tete. Papa Christ. Atika na bana. Voilà c'est la vie. On va pas la volonté. Ah, nous. Ça. Poussa kuna lunga. Volonté na ngai te. Na binda ko compter poussa kuna. Pardon vraiment. Lunga, na boso na ngai. Mama. Na bolingo nzambe pardon. Natika na ngai moko boyi. Maman gypsy ya ko fanda non. On va trouver ça c'est un problème spirituel. Ato fukami boye au ngai mwasi mosusu. Nzamba ko sunga nga ko pesa ngai mbongo. Ona bala mwasi. Mais Yesu. Et Papa Chris. Vous avez besoin vous êtes déjà chrétien. Vous avez l'église. La bande capona yo. Et il y a une zone dans la songo. Vous avez pour ça tout ça la salle. Vous avez pour ça tout songo. Il y a un lobby. Ça c'est un problème spirituel. Âme au fait de le sauver. Vous avez dévoilé secret. Vous avez va retomber ni les ongles là. Maman, va retomber les ongles. Et moi à kufa. On a mis tout dans l'église. Bah ça va prier pour l'anga. Nga nza bonga Christ. Kanef. Na seki ba kopi ba bomanga mama nga na mobali na ye wana batela yo na kopa supe nzambe na bondelaka aotika ngati nalobi bien à part nzambe Christ ngama boyaki soki na nzima na lobi na yo gypsy
na vandi awa pour la maman o ce qui pour na vanda te na bisobo na suki wana nous sommes na yoki. D'accord, merci beaucoup. Où c'est calme, ok? J'aimerais dire ceci, Papa Chris. Moi, il tente toujours que koba la basi, ok bali moi si. Aujourd'hui, ma témoin sur que koba nzo que koba la moi si à moto. Yango moni basenga kana babalani, avabo lebo balana, il faut boler kana délivrance. Yango moni basenga kana babalani, balé kana encadrement spirituel. Yango moni basenga babalani, balé kana encadrement spirituel. Pourquoi? Parce que ce que les canines encadrement spirituel, aux âmes devant Moussala Nzambe, baleki si on a délivrance, bakoye bako détecter quelque chose où ils a quitté 4 mois si ton est mobile. Mais tellement plus to balaka to ça la préparation à mariage, mais to ça la préparation à mariage na biso spiritualité. C'est ça le problème qui se pose beaucoup dans la vie, surtout dans ba couple. La spiritualité c'est quelque chose où est très compliqué. Ba famille na biso lelo tozo souffrir na makambo o ezali ya ba mari de nuit na ba femme de nuit. Et belé na bato ba souffrir kango bon wana na kamoko na zwaki. Est-ce que ça arrive que aux arations passer na mutwana au monde ba sperme? Oui, ouais. C'est ça cas. Et ça la kati même et pas na biso. Ya muto ça marié à perdre même mwana. Ndé non sola no siko. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme à yaka couché na ye, ba mona ba perte mais a joie secret à bomba. Un jour na ke prier na sima na bango, nzamba so bisanga maramu pona ye. Donc na lobby na yo dévoiler secret. Et ça des problèmes au ba couple lelo et belé ba souffrir na ngoli kamba mari de nuit na femme de nuit. Mais maman na biso kenda ki plus loin, o akoma ki na ngo e koma ki susu à part cause à la mari de nuit à côté na ka sorcier. Mais toki ko dévoiler makambo nyonso maman gypsy na ikanti. Et ça m'a mususu to kosolana na pembe. On peut pas tout dire. Na etando ke papa. Papa. Maman gypsy soit tu biso photo to landeli na ba prière na papa Thomas a zuma complication moké. To landeli na ba prière soit il faut même madame nayo na église place pour ça. Pour à se renoncer déjà, à tiki déjà mabe, azala qui ignorante, tant ba mema qui na bo moto bo ba meme da ba ke ko initier ba pese mo bala butu. Et puis à part ça, le plus ezo bangongezo poussa na azo sani. Aye ko kota na kata makamwa na komi ko bika yango bo. Yango mona ka sorcellerie mususu muto alien lelo. Et qu'on s'est manifesté après 5 ans. Après 10 ans. D'accord, on a comme bima. Le quoi but c'est ça qui il faut à détruire car mi ba nyo soto bando bal. Bando détruire. Soit sur délivrance tata ba no bal mususu ni kamane zonga. Soit tu n'as dévoilé ou soit tu la prière te en risque ko kufa. Parce que papa dans sa carte mais ça permanent tamola na ye. C'est quoi elle est consciente. Akufa bana batika volonté na ngai te afakisokoyo kanzela peke un jour ikokoma boye soki akufa na ye akufa mama papa Christina bi kezo salo pas si vie na ndenge komi leo boye mais c'est quand même ta faute. Pardon papa. Pardon. Et ça va te belé peut-être va souffrir makambo lelo ba bali ba sabato. Non ça bo bala moi sa mutu. Ya la ba te belé ba bali ba sabato. Va souffrir lelo na mabala. Et ça va te belé ayoka su moi signé prostate. Et là mi basi belé lelo ayoka su mo ba ne prostate na li conjugal. Ce sont de femmes et de maris de nous. On voit tout ça. Alors dès le départ, ceux qui oyebi ko bunda yango tava bo s'engager na mariage piloli, bota na ba TikTok na ba Facebook na ba WhatsApp. D'abord la spiritualité. Vous voyez, tada ma partenaire na yo, ou la na ba prière pour le cas na délivrance, et ça quelque chose qui est très important. Na éviter ceux qui au comprendre. Maman gypsy, je pense que tu reçois na yo après un an, parce que on peut pas tout dire à la télé. Donc ça peut pour ça te sauver vie na yo, réputation na yo pour aussi. Merci. Pourquoi souci nous a ok qui est mais zelanga moké na réception ok nanga et obini pena na bima na plateau mais zelanga moké na réception manga ya das na lobby hein merci beaucoup na yo ki yo mena sengi na yo
ntango obima kende na réception soit na bureau tuni place papa Thomas azali bosola papa Thomas nakosola na papa Thomas aza musanza mais pona mwasi susu te papa Chris wana tosola ngo si ngala yeso mama so za ndeko na mwasi aza bien opesinga na te la mitso France ni mwasi mususu te papa Chris na bana wana te papa maman vraiment n'a pas de yo. Merci beaucoup. Quel est ton papa Thomas? Merci beaucoup. La porte est là. La porte est là, jaune au bimi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Merci maman. On s'est calmé. Je pense que la révélation Boé, pardon tout de suite t'es à mon bal. Je pense que au Colande lango de plus en plus mais est-ce que vous avez prêt au renoncer à ma vénion na prêt tika nyonso oloba nyonso tu na olobi comment na tika te nazo perdre nyonso na crise comment oloba nyonso na yebike nzamba atia auto makasi ndobimisa nyonso na bosa na yebike na obimisa on se qui na obimisa parce qu'il y a encore des choses il faut que tu parles. Merci beaucoup. Calme-toi, tu as la solution pour mater Christética, il y a une émotion, une colère, un choc. On ne peut pas les tourmenter. Oui. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a fini ici. To Silisi Awa. Na aussi je pense qu'on a fini ici avec maman, papa Christian, maman Gypsy. C'est un problème spirituel. Ozo senga kolande la bango spirituellement pour nengeza boye ko meka ko ozolanda makambo ozotala oteni ni mama wechi ko 4 émissions te un problème spirituel même si to bandolo bango siko na bomoto to ko solution na ngote ça demande de prière pour que to yeba ndenge ni to kozwa couple o to zongisango esika moko mais liboso ezali d'abord balekanana délivrance. Merci beaucoup. Je pense que on va souffrir peu même situation le quoi bande ko biso ba femme de nuit, ba mari de nuit esengé na biso to le cas de délivrance. Lokuta limbala sima tika ete nzambe na biso apambola biso soki solution ba maman na biso ko pesama to kozanga te ko sala analyse ya quelques minutes pour na couple o tika ete nzambe nanga apambola bino. Bye. mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toqué na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre ba soso na classe. Ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza innocent balingaka te ke baparent na bango bakufa me nzambe adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089.